Hier, c'était impossible pour le Kramopao. Il y a pour afficher l'honorable Cindy Leker, mais Lelo est commis possible. Maman Alia, bakabwana na Papa Kramopao. Bakabwana pourquoi? Parce que Cindy azali bongo chanteuse ya Koffi Olomide, bakoma mwasi na mobali. Bakoma mwasi na mobali. Toyebi ba musicien tout na ba chanteuse na bango ba bimaka. Na ba danseuse ba bimaka. Mais ba afficha ngo que artiste wa pesa musicien danseuse bisou. Na ebité so esalama déjà hein. Ce que ça que baza toujours ensemble na Maman Alia. Comment Koffi Olomide a ko oser ko s'afficher na chanteuse na Cindy Leker. Bazoko traité que azali âge moko na bana ya papa, c'est pas évident. T'as dit le quoi? Batu baebi ke mobali wana za mobali ya batu ya Mama Alidor. Ya ki musala lokola travailleur. Mais ndenge ni na komi kochela sous grand prêtre mère Libaya. Toyebi mère Alidor. Maman ya Didi Stone. Kozala âge na ye azala même âge que moi na Koffi a liboso elobi elote. OK. Mais ma bezo koma parce que ayaka travailleur. Et puis Koffi Olomide c'est un homme marié. Na kati ya balezondi bazoko bimisa accueillir il para bimanga na Koffi Olomide. Comme loka ki makango. Akomi ko chela maman ndako Libaya. Nde sika ezo simbati. Mère Alidor a cédé. Mère Alidor a permettre. Mais même si maman a permettre, par respect à Bafan nae à Koffi Olomide, par respect à moi si nae na bato balinga moi si nae, akoko s'afficher bongote. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci mesdames et messieurs, les abonnés de Saratola Télévision, les abonnés de Top Media Télévision. Soyez le bienvenu dans votre émission Le Code de bonne conduite. Le Code de bonne conduite, Yango et Bandi. J'ai l'habitude de vous informer, de vous inviter à suivre cette émission
Alors, pendant que vous suivez cette émission, ne soyez pas seul. S'il vous plaît, prenez cette émission, partagez aussi avec les autres. Appelez les enfants, appelez les nièces, appelez aussi le cousin, cousine. Et surtout ceux qui dormaient déjà. Les jeunes filles, il faut les appeler parce que Makamoto Lingato Lobanakati, il y a émission beaucoup plus. Ezokotala, papa, maman et beaucoup plus. Ezali, jeune fille. Si j'ai Ezali Moko, na réseaux sociaux, actualité, Ezali Moko, Ezali Oyo, papa Nabiso Kofi, maman Nabiso Cindy, na maman Nabiso Alia. Est-ce que Ezali ya solo, papa Nabiso na maman Bazali Lisusu ensemble était? Est-ce que Ezali ya solo que papa façon Azoko s'afficher na Cindy Leker et Ezali une façon ya ko prouver aux yeux du monde que dorénavant eloko ya kobomba ezali susu te to bombi mingi siko il faut to luka to bimisango na mpoisa. Le 4 vérité o to bombela kibino mokolo euti koleka avec ma concert Saratola bandeko balandi to ko bimisango na émission oyo. Une façon aussi de vous apporter quelque chose de bien. Une façon aussi il y a qu'à signaler et il y a qu'à tirer encore l'attention. Il y a femmes mariées, des hommes mariés, des travailleurs, des nyonso, biso ba etozo ko vivre na kati ya société. Voilà, merci. C'est comme ça que je m'en vais directement remercier une grande personne. Elle s'appelle Maman Bijou Nketani, la femme de papa Jean-Pascal Leka. Je pense à Maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, mère à la triplée. Merci beaucoup, maman, pour le message conseil Nabino. Je vu le message aujourd'hui. Je discutais avec Maman Zozo pendant qu'il faisait 1 heure au Canada. Je discutais avec Maman Zozo en anglais. Donc, anglais 2022, c'est-à-dire, et c'est imposé, et comme il y a maman Zozo, c'est qui sont à Tchéli, Bino, Dioa, et à Somo. Un grand merci à maman Deborah Lubanda, qui est mère à Calgary. Je vous salue, maman. Un grand merci à maman Yvette Mbangu Yaba, maman Yvette. Un grand merci à vous, maman. Un grand merci à docteur Camille et sa femme, Melissa Moussene, depuis les États-Unis d'Amérique, Blandine Tatala, Blamour. Je te fais des gros coucous, ma sœur chérie. Un grand merci aussi à maman Emily Seti Maïnga, maman Emily Seti Maïnga, maman Yabane Bele, Lisette Koulouma, tata Mwasi Abana, et Tana Koulouma aussi, Azali tata Mwasi Abana Nangai. Garçon, ma banga. Émission Tozo Banamo. Ah, bon des livres, au confond là déjà. Bochua les pédos on a déjà. Ah, Bochua les Kota. Bonjour mon ami, je vous salue. Je salue aussi les meilleurs fans du monde, hein? Maman Bijou, maman Nathalie Nana Moussibou, président bébé. Angelos Carouane, je te salue. Maman Fatou et puis maman Kiala Kumba. Bon des livres aux Fongola. Photos déjà Saramba la Moko. Jenny Beta industriel. Moi je te salue. Moi c'est Pembe. Sol Mbemba, la fille à papa. Angelos Carouane, encore une fois je te salue. Bino ba inyo so bokozo libaku ya kolanda émission nabiso ezo banda awa. Je pense que liboso nabiso bo mesani mikolo yo nuit et jour ya komona ete ba perruque oyo donc ezalaka awa ba mèche ezalaka awa tout ça ezalaka pona oteka tout ça ezalaka pona oteka wana FBI debo voilà Général KS Général KS Makiala Kumba Ozia Masamba Ozia Angelos Carouane Angelou yena benga ye Angelou Fatou Lukanti le compte il y a Fatou. Président bébé enregistrement déjà la présidente maman Nathalie Nana Moussibou, mille respect. Eliezer Kanou. Papa Edi MK. Voilà. Edwige Kalala wetu. Pamela Kabeya. Moi ban. Sela Kikela. Kinkeli ya Baselia. Rose Bonga. Atanga sus. Dalia Onyema. Baksaka Moko. Mama Po. Efa Pekato. Amelia Mweba. Ayatongo. Na président Charles Tamboué. Merci na l'homme selon mon cœur. Papa Diego Milito. Apesio Mbote. Voilà. Sarah, une première question justement pour Nakoluka. Il y a Kokota na maman na likambo tozo sola lelo analyse tozo ko sala par rapport il y a ba rumeur oignon so ezo leka
na réseaux sociaux par rapport à Oyo Batubazo Koloba, tout le monde, je pense que Poto, Kinshasa, partout dans le monde, on en parle. Le sujet à Papa Nabiso Kofi Olomide, Oazali, légende de la musique Yambo Kanabiso. Sarah, selon toi, en tant qu'une influenceuse, une chroniqueuse aussi, Ozana audience, Nayo, Ozali Pena public, Nayo, Oyo Balandakayo, est-ce que ça fait la fierté et la beauté? Il y a grandeur, il y a Kofi Olomide par rapport à ce sujet. En fait, tu as dit, il y a la vie privée. Hein? Oui. Il y a la vie privée, mais le quoi, il y a les réseaux sociaux. Donc, on y bandeko, bisogna tout ça, les langues, analyse. Ok. Bon, par rapport à grandeur, l'amour, il y a une grandeur. On est un président, et un grade tout. Donc, à la légende, Nabiso, à la, excusez-moi, à la Mukonde, à la Nani. Namaramba bolingo beta tout le monde et puis bolingo frappera même ba ministre akobo sanaka ministre na miso abata salizua akobo sanaka mukondi batu baotala na miso abata beti mbata vous comprenez et ça bolingo yanke yuma ala raté voilà mukondi ala raté na matière à bolingo donc et ça elle aura sonité parce que ça sujet à bolingo les autres la té que ba grade na ye to peut poisa légende c'est normal azana droit ya tomber amoureux, azana droit ya sala ba erreur, aza humain. Voilà, mais aujourd'hui c'est un ambassadeur parce que beaucoup plus c'est là où nous sommes. Nous savons tous que ça veut dire un ambassadeur et surtout dans le secteur où Papa Kofi Azali, Azali secteur où Pena et Tonga Kamboka et ça peut apporter de gains, de bons résultats dans la nation. Et puis, Batoupé va profiter nango. Est-ce que ça et qui cause la influence par rapport à titre aujourd'hui que porte le patron et à quartier latin où ils allaient Kofi Olomide? Non, ils ont nangote. Ils ont laté. Nangote le bangote dia mamba bolingo. Bolingo est normal, est logique. Et quand tu as un porte à mutunyoso. OK. Donc et coquille nango touché. Ok, voilà, Sarah Tola, faisons cette analyse ensemble. Du coup, je savais que hier, c'était un peu impossible pour le Kramopao. Il y a quoi afficher l'honorable Cindy Leker, mais l'impossible est commis possible. Makambo toyoka moi banungu nungu oyo moi kala mama Ali Asenga divorce et tout. Mais c'était toujours na coulisse. Les gens ne voyaient pas le papa Kofi s'afficher avec travailleur naïe Ezali Bongo, Maman Nabiso, Cindy. Mais aujourd'hui, le monde se lève pour Koluka Koloba par rapport à la sortie médiatique il y a papa. Cela elingi ko signifier nini par rapport ya barimer oyo yebi na oyo kaka ke makamo bat bazoloba ezali ya solo mama ali ya benana papa ba kabwana tadi eza ba rumeur tout ça wana ka pour analyser sur ça. OK. Alors bande ko ebele to yebi il paraît il se murmure que maman na biso na longwa linete na linga boye so lati boye ça la moi bien na loba pour loba bien na mabena malamu wando kina longoli non pour loba malamu na bena malamu te bon nala tipo tadia inalata donc tadi omoni baloba pe maininga na pamba te mais par rapport à la réalité, comme on mboka, na Kinshasa surtout monter à Mabé comme à la gratuité. OK. Mais peut comment on y en a pas. Pamba ouais. Il paraît d'être aux oyo kake maman Alia bakabwana na papa Kofi. Quadra Korama. Le vieux Bada. Il paraît bakabwana pourquoi parce que Cindy azali bongo chanteuse ya Kofi Olomide bakoma mwasi na mobali ndeto yo kaka. Bon. Banda kalawana nyonstu, il paraît wana ke bazara mwasta mobali na Cindy ebima déjà. Mais banda ki pe ko s'afficher
te. Mais lelo yo problème ni ne comment ça la ke ba komi penza ko s'afficher ba bisou ba nini. Ba concert. T'as dit moi ça me dépasse. To confirmer peut-être pour toi ba nzambe te toi ba avocat te, toi pe ba magistrat te. Mais toutefois, tu dois analyser sur par rapport à la réalité au monde. Parce qu'un homme marié, à ta jibe, ba musicien te bi bazara sérieux te bazaka bazara na basi mongote en fait. Là nous le savons. Bazara na basi belé. Mais que mon balé comme à niveau ya kozwa chanteuse na eba pesa na ba bisou. Et puis ba fauteuil à la médiatiser, en tout cas tu as dit. Je crois que tout le monde est Koffi Olomide. Je ne sais pas, ceux qui n'ont s'est trompé. Parce que tu as des musiciens, tout le monde a chanté, tu as bimaka. Tu as danseuse, bimaka. Mais pas afficher que l'artiste a fait sa musicien, danseuse, bisous. Tu as habité sur les salama déjà. Tu as habité. Mais les autres, comme mon ango. Il paraît que tu as fait la Cindy. Bon, selon Barimer. Barimer. Tu as habité. Est-ce que c'est vrai? Les loyaux, comme ils s'affichent. Est-ce que tu as confirmé que tu as salé le divorce de maman Alia? Tu as un point d'interrogation. Tu as un il paraît, tu as une analyse sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais ce que tu as toujours ensemble dans maman Alia, comment Koffi Olomide a osé s'afficher na chanteuse dans Cindy Leker? Dès que ça moi bilinga. Voilà. Moi molili. Et puis, des fois, je me pose des questions. Pourquoi aujourd'hui et comment vidéo il y a l'écran au pas, on a l'honorable Cindy, il faut la médiatiser. Derrière ça, qu'est-ce qui est caché? Ils veulent expliquer quoi aux yeux du monde par rapport il y a Moussala Nabango et puis na costume oh bah comment on l'a tabango mi balé et linga kolobani ni. Na lobango na deux costumes. Il y a liboso. Koffi alinga ba lobela sur ye. OK. Alinga ba tu vas parler sur ye même dernièrement OK. Mususu cause à la base au Koffi Olomide azosala. Mususu pe e cause à la il faut ce qu'on koyeba entre les deux qui partagent les vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a une peu question on a besoin de mituna parce que lorsque l'honorable Cindy Leker azaka na réseaux sociaux on voit pas ça. Voilà. Mais du coup, son apparition dans la place publique, dans les réseaux sociaux, TikTok, voilà. Tout ce monde. Et puis, elle m'a comme on a balati tenue à couleur, mon patron. Est-ce que tout ça peut et qui peut causer la paix et décourager maman? Parce que moi, je sais que une femme de la maison reste une femme de la maison. Hein. Ouais, ça peut décourager, t'as dit. Ça décourage parce que ça décourage na bandenge nyonso na ndenge nini te na bandenge nyonso ko décourager mobali ata za de balobaka na lingala tonda ata ko luka basi mais respect kaka na moi ça nda kuso ezate ça décourage parce que batutu baebi ki Cindy aza chanteuse à moins que babala e na miso abatu tout le monde qui désormais on a moi ça sa deuxième femme star na biso mais ce que ça que basala yango te to basala yango na nkuku alors et pas moi si nanda ko bima manque respect parce qu'il fallait ba que nango kana ninga anonymat na ninga kuku mais ce comme bima boy question mususu ne na ochotu na nani abimisaka ngo pona nini bandaka la Koffi babanda kozala na Cindy basa ba mataka ba podium ensemble ezara médiatiser te mais lelo ba koma nyonso e komi filmer babi manakati ya chambre hotel filmer basa la boy filmer neti bisou wana pinda est-ce que ça qui est important ba filmer non mais wana ezaki en plein concert en plein concert honorable Azoya. C'est grave encore en plein concert donc devant le public. Donc devant le public. Donc c'est compliqué. Et ça pour ça biso kana moi makanisi ma B hein. Ya osala ba analyse mais toko makuna. Est-ce que c'est impossible aujourd'hui par rapport ya batunde bazoko sala ba analyse ya ba rumeur est-ce que c'est impossible na papa na biso azwa chanteuse na ye abalaye ezali non est-ce possible aza mwasi si tu aza mwasi hein a mwasi kitoko et puis elo na lingela ke mingi aza ki na ba ambition na ye OK aza femme légèreté OK
oyebi ke Sinti banda bandi carrière musicale na ye na ete yo so mona ta likangu ne mo ata sango c'est compliqué nanu kutu teke no na yo ke no ex na ata sango na yebite pour moi na ko loba nini la fille la plus sérieuse il y a musique, il y a Congo. Ouais, parce que il faut qu'on se le dise. So na bina loba lelo yo. Na ba il paraît au bande ko ba tchela rapso na ba réseaux sociaux si photo confirmée. Nga ko loba ta msu mobile na liboso ya vite moni za les grands mopa. C'est ça hein, Sarah, si au regard de la musique congolaise et ndenge ma campagne tambola na mboko toyebi ba comportement ya ba chanteuse na biso ouais. Ata ex akala. Donc c'est une femme sérieuse. C'est une femme respectueuse hein. La musique ya mboka na biso donc elle mérite aussi beaucoup de respect parce que banda toyebai. Ce exact que il paraît on est un solo qui est albimarana patron aé. C'est que c'est une femme sérieuse aussi parce que tu es bien belé bazara bimana ba leader ba marasuna ba musicien tu es bien ngoti baba sala moi ba poto wana moi tout skoye asali combien d'années li aka eloro moko oh là c'est à féliciter vous comprenez quelque part c'est à féliciter aza moi si moko sérieuse elle mérite aussi baba la nengo question tuna que est-ce que ekoki ozala pe ba koki oui baba la été pourquoi ah moi c'est kitoko elle a une belle taille et puis c'est une femme respectueuse donc bien réputée azo mérité pe baba la ya zala moi si pe artiste to légende mon nene le roi Koffi Olomide et ça m'a bêté. Mais pourquoi aujourd'hui a commis sujet ya moquerie, il y a insulte et je suis vu même une émission na moko ya ba chaîne ka ya YouTube wa bazoko traiter que azali âge moko na bana ya papa, c'est pas évident et c'est pas aussi malamu vraiment à son âge ya ko s'afficher avec Oyo Azaloko la papa na ye. Est-ce que c'est ezali insulte ou bien ezali lisumu lelo y a que ce qui par rapport à makambo tozoyo ka soki eza solo ke bango mibale baza ensemble et cause la mabe makasi te mabe eza tete ati eza mabe te eza bolingo qui pas acheté ako tomber amoureuse il y a papa 60 ans ako tomber amoureuse il y a moins 19 ans donc eza bolingo eza na limite te eza na âge ba commenter que bolingo suki awa to na âge o kande ba ko lingana ibe kwa nezala te OK azo mérité na ma finga te en fait eza ka que batu baebi ke mobali wana za mobali ya batu ya mama Alidor ya ki musala lokola travailleur mais ndenge ni na komi kochela sous grand prêtre mère libaya voilà pourquoi peut-être batu ba komi ko harceler na réseaux sociaux mais sinon ce n'est pas une mauvaise femme akokipe kozala mwasi ya Koffi Olomide mais ma bezo ya parce que toyebi mère Alidor mama ya ba Didi Stone kozala âge na ye azala même âge que moi na Koffi Aliboso et lobi elote. OK Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. To bana na biso babala kata papa za mukolo ataza mona muke to mona ba mabala ai ya ba papa ba 55 na bana ba ya ba 22 ans iso salama Cindy c'est une grande dame donc akoki kozala mwasi ya Koffi Olomide na réalité akoki kozala mwasi ya Koffi Olomide mais ma bezo comme parce que ayaka travailleur et puis Koffi Olomide c'est un homme marié na katia balezondi bazoko bimisa cueillir il para bimana Koffi Olomide comme le cas qui makango akomi ko tchela maman ndako libaya ndesika izo simbati. Mais Sarah, est-ce que comme maintenant moi bongo na biso moi musika parce que peut-être les gens bazoko incriminer maman Osindi le cœur pour rien parce que depuis kala toyoka babiloko yo ba makambo etikala ko sale maté mais lelo ndenge ya komi ko s'afficher avec son patron est-ce que ezate que peut-être maman Alidor a sengaki divorce ba pesi oye a sengaki ba monique le vie agbada atikali ne libre un homme libre akoki kozwa mwasi ne mususu abali asali shwa na enzela na ye mususu yango olia ke musika azuka déjà bazo bana ko sele makambo bana ko s'afficher na ye et cause la paix moi loko moi bongo te bon to ebite ekoki kozala ekoki pe kozala te OK mais toyebi grand mopao
Bah respect nyonso pe Sarah maman Alidor, maman Alia. Akoki jamais qu'on se permettre ata bazaki obimana ndeko na biso mwasi Cindy bakanga photo ekota réseaux sociaux. Oui. Donc ngaso na komika na point wana ça cloche. Ou soit mère Alidor a cédé. Mère Alidor a permettre. Mais même si maman a permettre par respect à bafan nae ya Koffi Olomide, par respect à mwasi nae na bato balinga mwasi nae, akoko s'afficher bongo te. Tu peux répondre quoi Sarato là à Nabato yo balo bakawana tozaka na sujet mais to lingana to fongola na parenthèse mon boy que ba deuxième femme toujours ceux qui ba koti na kati ya ndako bayaka kocha trouble na foyer ceux qui Saint-Esprit ezate instabilité totale ekotaka na kati ya famille ezalaka ya solo yo koki ko répondre c'est vrai t'as dit c'est vrai parce que bolingo ezara 3 personnes te. OK. Bolingo ezara ya bato mbale. Moteme alaka moko ezara 2 te. OK. Ngala mona ba deuxième bureau wana na ba troisième bureau. En fait ezalaka ki sentiment nzoto. Mais mobali wana so landele bi alingaka mwasi moko na bango nyonso. Moteme linga bato misatu te lingaka mutu moko. OK. Donc so ayebi ke mwasi nanga ndako aza faible na likambu tel mais petite wana makasi na likambo ngo sala ngango bien. Papa tom so tikala na comme deuxième femme pour naka eloko ana moko. OK. Mais motema ne bolingo ne nyonso papa mwasi na ndako. Oui. Ayebi ke vi na nga mobima na otaya ngona maman Alidor. Mais koto maman Alidor makasi te to maman Alidor akoli. To pe maman Alidor parce que t'as dit oyebi bah secret ba couple et ça somme ouais c'est très difficile dans un couple comme on a boy batu mobala respecter moi sinalinga moi c'est makasi mais tam so ba kuta na problème moi tam so moi sinon pour concevoir susté moi c'est mbali bayokani zo deuxième bureau pour épauler biso yo mona sko ke mobali wana tam so aza mabe alingi deuxième bureau wana te aza na ba intérêt balandeli deuxième wana OK tam so moi sina aza incompatible nelo moko lokalinga mwasi na ya tiki mwasi na malandi deuxième wana atie pe na ba condition bien cause lopenda kwa ko sombelo pendako mais l'accepter que yo no zaka tientima na ye balinga mutu moko côté melinga 2 personnes te voilà pour va n'attendre to bota bana bo itadi mutako sauter olinga bana non nyonso mais zara moko olinge koleka ezalaka do yoka mama mingi ayoka papa mingi tata c'est comme ça OK eza nature ya vie toko changer en côté donc deuxième femme soka ye na kati ya libala ya mutu ayaka kana trouble et puis ngala benga bango ba compliment bayaka ko compléter les biso biloko biso zangi moi c'est anda kwa koza peut-être alambara bien mais ana défaut mo temps mususu akipa mobali bien te la mbetu ayebo servir mobali na ndenga mbetu te siko mobali tam so ameka ka ndeza mibali bayi baramoni ke koto bo servir nga bien koto propriété azué tam musuka pona sexe okomi na objet femme ménagère ya sexe donc okomi na objet na ya sexe ayebike mwasi nanga yeyo bongo mwasi nanga makamba vie nanga to partager na mwasi nanga mais mwana wana aza makasi na sexe mwasi nanga sa koli alembi to aboti bana ebela okoka suste OK mais côté kuna aza na mpenza makasi parce tellement kuna pas azala na intérêt na ye habiter na tchape na ba condition moko bien pour na kenda pour kolekisa moi 2 heures du temps na ngana mbetu na ye OK yo siko tango mona homme marié mo bazoli au palais a équipé le danger yo mimoni que yo leki grand prêtre wana mère na palais mais de fois pe baleka pe ba grand prêtre mère ba palais ça la bongo mais ba bimisa pinda ba grand prêtre mère maman e allez chou maman e allez entre ils ala bongo te bazala ba complément bazam na ba compliment ba yaka ko compléter eloko ezozanga ta musu kota mama ba compléter ngokuna ngana sala débat moko ba genre ba émission wana na zaolinga mingi na sala ngokala tozaka au débattre sur makamba ba deuxième femme pourquoi mibali bazora ba deuxième femme garçon moko parmi batunde tozosa ba débat lobi abi ngaso na zimwa si libanda naza trop sexe azolo bango clair abinga aza trop sexe
Première fois na trompé moi si na le baka ngo nzoto po YouTube a la biso nga za to nzoto c'est ça traducteur première fois à salaka infidélité na moi si na ezalaka moi si na ya botaka na césarienne. OK. Déjà kobota 3 mois ya robota ya repos 6 mois ya repos mais sa césarienne. Abina linga moi si na nga makasi nazako obligé ya obatela nzoto na ye. Et au battre la taille, et au battre la santé. Okay. J'étais obligé de supporter pendant 9 mois à Zonganenga Zalaka. Nazako Simba était. Voilà pourquoi Nazako Kenekoyi Balanga Libanda. Parce que place où Nazako Kyoyiba Libanda, Naza responsable. Naza Lambon, Nako Kyola, Nabanda Kuma Bakinte Kwate, Nako Kyola, Nambeto, Nana Ebitete. Je suis un homme, Nasala Kanana Bamoyen Nanga. Tout à fait ça normal na zelenda kumoro ya bien na place à bien pour place on a bando ya pe na on se sentir en sécurité voilà pour na côté hôtel t na linga hôtel t alors na zako obligé na zo la copine wana ndaku na chele moi ba condition aza sentiment aza abenga ikombo mo aza plaisir objet de plaisir elle mérite son salaire. Azo mérité salaire pour ça objet de plaisir dans elle n'est pas ma femme. T'as dit ma femme est à mon corps. OK. Ma femme. Mes femmes pèsent à la tête. OK, quand ma femme. Bah pratiquement étant à ma caca na singulier une seule femme. Deux femmes t. Une seule femme. Ma femme est à mon corps. Mes maris est à la raté. Mes copines est à la cas. Mes copains. Mon mari azalaka moko. OK. Base belete. OK. Ma femme wana eza mwasi ne waza na ndako eza likangu wana te wana za chérie na ye. Alors bien elle c'est ma chérie. Ma femme est restée à la maison. Habitant na zwele ndako na équipelé. Eza parce que y a za objet sexuel nanga. Azo mérité na futaka ye. Na futaka. Na pesa ka mbongo mais elle a cité que yende aleki mwasi nanga ndako. Preuve en est so ibiso mibali tozo tromper libanda soko zuize mi poni to mema bino na olongola soki réellement na lingako et ba question so bimanga na homme marié ça l'expérience wana ko sa ta ya okosa kenana zemino alobana a biso moi si nanga lobana nga GP tout sauf ça. Je peux tout sauf ça. Sauf qu'au bout taliban. OK. Si qu'on y déjà, voilà, y aura peine ba ya ko c'est. Tout ça là déjà séparation des corps. Ah, y a besoin de vérité, y a moi si n'était. Tom sous moi si na obela. Tom sous moi si na cancer à utérus, à protéger ya ko coucher et souster. Ah batela, ah y a besoin de ya ko soka ke tout ça là séparation des corps, tout fandika pona mwana. Yo po moni de ba condition mobalo alongo linga na sita linga na gombe asome linga ka yo mi moni kete ngane na sabe na komo liasko grand prêtre mère na mo le kae ndenga yaka kolala la to pona mwasi wana mi mona kende mobalo na yaka olala pani so awuti musala leke pa na asilisi objet sexuel na sel makamna 5 heures te ata misubala la te misubala ba la condition moi c'est tout sauf dormir dehors. Oh, mon a 0 heure. Attends. Tu as les femmes seules avec lui. T'as dit le quoi? Non, tu dis aventure. Viens, aventure. Y'a mon sur place au canisara. Yo sko mi mona ke yo le ki masanda ko mi mona ndeni. Ngai da zana camarade dans moko na si je wana te. Na yo sur place basuka na fi wana. Mais la na camarade na moko makana ba homme marié. Ba c'est belé ba fille ya bongo na Kinshasa. Ya makana ba homme marié. Sikoyo tellement ba zo bi mana homme marié wana. Comme si on a pensé conseil ngabi maman. Oza sir ozu homme marié. Ils a peur tout zo beta ba tatouage bi ma sikanga na beta tatouage na nga awa. Ya beti kombo mobali wana na mipende. Ngabi si oza sir homme marié. Mobali na oto komie na mpende yaya ana mwasi na ndako na bana bia saratika mwasi atikala ka échantillon wala ba maloba ba pesi nzambi wani tadi omoni mobali so alingi mwasi te bobima na ta porte à chambre mote wala siko ba maloba ba pesi Sarah mwasi anelo te yaya so auti musala tozala na yoti so auti musala obligatoire yaka non awa
soka ye awa chaque jour omona kayaka atubima naye soto bimi azongi ndako ne asimba mwasi nete akenda na kemba mo lala ba plaisir nyonso ngam na pesa ki a ndeti ye dra o bango ba finika kuna na wana o yazo penser te etadi o yazo kanisa donc ye tellement moni que mobala yaka kushaka ye chaque jour bazaka na ye awamona lowa azaka na posa nzoto mwasi nete oh mwasi wana elle était opérée auti na ba césarienne ba obimane ndeni au batela mwasi na ye sko na zongi na camarade wana ya mobali papa wana tanto sosa ne de balobi na zole ndaku na zara na ye à tout moment nga lokana linga nzoto mingi na zo batela mwasi na nga na za ko obligé mwasi tanga ba doye sangelo o mo kaka tu peux tout sauf ça enfant de world sko lokaza ko mwasi na pekisaka yango azako sala effort asalelaka préservatif. Alors, jour mususu nde ezalaka milango ayaka fatigué pa copine nango akei ndengo wana. Siko après quelque temps copine ayo ebise ke non nana zemi boy na boy. Ya ebise abino wana zemi mais c'est impossible ngana otobota. Zwanano ozo continuer. Zwanano niveau ba kitisi yo. Hein? Donc niveau ba réduire yo na au bien pena zéro. Ah, ça fait mal. Continue. Mobali nyonso alinga mwasi na ye. Tadi so mwasi na ye ebiseka papa na monnet na na retard asepelaka. C'est la joie. Ouais. Dieu merci. Ako peso ta cadeau. Ako sombula ta lopango. Siko yo balinga ka yo. Ba yaka aussi le sanyo c'est pas na yo. Phrase kutu no esilite tadi. Ah, Dianga na loba yesko répondre nga Ah papa. Nde na zaboye. Dès moi mobimba nde zaboye. Non on a réglé. Te suka wana. Ozo linga olobani. Non, réglé te. Na comprendre te. Na lobi boye. Et ça dit déjà 2 mois. Non na moni ba règle na nga te nze na zemi. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Moi, je ne peux jamais faire des enfants avec toi. Je ne peux jamais faire un enfant avec toi. Ok? Il faut que tu arrêtes avec ça. Il faut que tu arrêtes. Moi, ce genre de bêtises, j'aime pas. C'était ton souhait d'avoir un enfant avec moi. Moi, je n'ai jamais souhaité à ce que je puisse avoir un enfant avec toi. Je respecte ma femme. Je suis un homme marié. Tu connais ma femme. Donc, je suis un homme marié. Je suis chez moi. Qu'est-ce que je veux expliquer à ma femme? Les lobes telanga lisola ma femme. Non, mais moi, tu me vois toujours avec l'anneau. Ce qui veut dire que je suis marié. Voilà, donc je peux pas avoir un enfant avec toi. Désolé. Bon, je suis venu juste te laisser ça. Voilà, tu as eu un cherche un moyen de liquider ça, s'il te plaît. Il faut se débarrasser avec ça. Donc, non, il faut se débarrasser avec ça. Moi, ne me parle plus jamais de ça. Si, un camarade t'a dit, Bazala abimana homme marié avec condition. Ata mon colomo to ya roipsi kaza usana zemi. Bah c'est belé. Ma personne nyonso. Moi na kande komekate. Ba misusu kutu yo komeka kobenga ngai te ngande fona benga. Mais sœur, colonisation à Nîmes parce que vous souffrez na Nîmes. Ngana kokana ngate. Bonio kwa maganelo konini. Tu sais ce qu'on dit, il y a beaucoup de personnes au bako monango blague bako sekana bango mais ça fait trop mal hein. Tu sais aujourd'hui s'il y a des hommes qui traitent des femmes comme de bêtes, c'est vous les femmes qui permettez ça. Oui. Sérieux. Déjà un homme où tu trouves que c'est un homme marié, il a sa femme, il a ses enfants, tu acceptes au moins cet homme-là, n'a pas condition ni on se wana yé dans un ango pour yé azwa lokola ce qui maîtresse ce qui en jeunesse yoko bota na été tant yo fo boto éduquer bana ya privé ango ke yoko bota na été siko bolingo ango eza place ni to condamné ba deuxième femme te il y a des deuxièmes femmes responsable oui ba deuxième femme eza basi OK mobali aza na premier bureau na e a officialiser deuxième femme na dala officiellement a balayer baye bani ke papa botara bana boy nyoso ba bana ya papa moko
C'est ça. Toza na ba camarade, toi na ba camarade, toi peine na ba famille na biso ba kawanese. Mais ouais qui makangu ba bomba kanga boye en que mutu moko a balade des femmes officiellement oui. Oui, ça passe. Oui, parce que chez nous pas les deuxièmes femmes. Non, on condamné pas deuxième femme tena soit. La polygamie chez nous est autorisé, c'est pas africain. Donc basio babala bango officiellement lokola ba deuxième femme. Bazo mérité ba respect. Mais baso ba koma balimbele. Bango mo ba mibetaka tolo ngane makambu. Moi ça nda kwa Yaya moi so balinga ki. Vous avez 20 ans, 22 ans, 23 ans. So balinga ki yo banga babala yo deuxième femme ba pimi c'est le bongo pian babali yo deuxième femme ala kisoke alinga yo alinga pe moi sinandaku. Na minoko mibali baba menteur na minoko yaka. Moi avec ma femme, ça va pas là. Tout ça, les séparations des corps, elle est trop impolie. Et puis, voilà. Donc, si je te voyais depuis longtemps, je n'allais même pas tomber sur cette femme. C'était une erreur de connaître cette femme avant toi, Seigneur. Tu sais, tu as tout ce que j'aime trouver chez une femme. Tu as des potentiels élevés, tu as des qualités où ma femme a quoi pour s'anater. Vraiment. Mais, tu savais, toi, Non. Ce que j'ai pour toi, c'est tellement fort. L'amour que j'ai envers toi, ça, si je me mettais un peu à décrire... Non, bon, Mamounaïf, faut pas kipper Mamounaïf, ko kipper en côté. Regarde ce que... C'est moi qui est venu vers toi, oui ou non? Oui. Voilà, donc c'est toi ma femme. C'est toi ma femme. Wana, bamumi balé, ko sanaka. Il y a ta maman Bana. Ou alors non. Abi est considérée comme maman Kouloutou. Elle, c'est la. Je suis là juste pour les enfants. C'est les enfants qui me juste pour les enfants, et tu puis, sais. Voilà, Bana balinga maman bango mingi. Nazo banga kozana. Donc azaka. Je veux pas avoir des problèmes avec les enfants. Les enfants, azaka statut. Ah non. Statut. Asa statut. Yo yebisa siko yeke ozana zemi. Omona statut jour wana au rappelé au bag. Rappelez ma camoune nyonso au lieu de tu sais que je suis mariée. Mes sœurs, sincèrement moi ça fait trop mal. Mais des fois il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de femmes aussi qui disent que mon bal ya zalaka mbetu hôpital, c'est-à-dire eza mbetu oyo mutu nyonso akoki kolala akei. C'est pareil avec les hommes. Moi je dirais non. Il y a des hommes responsables, il y a des hommes conscients et il y a des hommes qui craignent Dieu. Ce n'est pas de pasteurs, ce n'est pas des évangélistes, ni des prophètes, mais tout normal. Cette question, on la pose à Kango souvent dans tout ce que je fais. Pourquoi aujourd'hui tu cherches à avoir deux femmes, et ça normal pour toi, mais ceux qui moi si nayo a trompé ou même à ta na message à Pamba, oh mais la poison de Okufi. Vous sentez pas si oh bino boyo kakawana, peut-être moi si ayo kango fois 5. L'émission ici, sincèrement, deuxième femme est ma bête à dire. Deuxième femme, ceux qui balayo est normal. Bapesio valeur. Mais deuxième femme, quand il y a qui makango sima de tibasi mususu. On dit ma père mon balabi c'est petite sœur. Oui puis que ma musique est là. Même quand tu attends la musique, tu as une vie normale boy. Pile petite nanga, yaya nanga. Mais tu souffres en silence. Respect qui bon moi c'est ça wapi. C'est comme ça que les hommes traitent la bête. Ouais. Si un jour une femme prenait conscience, avec toute sa conscience, moi c'est à Télémia Betty Loboko. Mes sœurs, les hommes ici vont cesser. Il y a Kozwa Kabino d'instruments de plaisir. Il y a Kozwa Kabino terrain na bango. Louvunu. Ozalaka. Yebise kasoza nzemi tota ba réaction. Lobana me mona ndakuni. Soy moi si wana pezaka taze l'autre côté. Vous comprenez? Ça fait trop mal. Dans le cas de notre sœur Cindy. Cindy Naba anglais tout, c'est une bonne femme. Elle mérite d'être la femme de Kofi Olomide. C'est une femme avec beaucoup de respect, potentiel, beaucoup de potentiel. Réputation dans le milieu musical. Problème est que Mama Be Wapi. Kofi Olomide, c'est un homme marié.
Mobala bata maman Alidor. Non, mais nous apprenons, il paraît que Bazala Lissou. Non, kasi wana zaba il paraît. Ngana tolo parce qu'on ndenge batu ba juger Cindy. Cindy za moi si mabete. Batu bazo condamner pourquoi? Parce que ya ka musala. Ayebi que place o ya musala, papa muzikana aza homme marié, aza na mwasi na ina bana na ye. OK. Akoki ko s'engager parce que ye za ko ba ko l'exceller temps yango na yebisa ki olobi système à qui perd qui gagne. Qui gagne. Yango yo ba deuxième femme o baza non mariée, non légalisée, non officialisée, bazo perdre. OK. Yango na ba qui perd qui gagne. Na likamba deuxième femme o baza babala bangote o baza officialisé te ba perdre kaka. Mobala koso, mobala ko akokosa. Ils sont des vrais menteurs, hein. Nous les hommes nous sommes des vrais menteurs. Surtout ceux qui parlaient bien la langue française. Oh Daddy, ako epso que moi sina racialité. Parce que yo mitunité que moi sina racialité ba boti ba na 5 ndeni. Tuni yangote. Et puis a continuera kokenaka kolala kuna ndengeni. Otuni pété que moi sina racialité bo boti ba na 5 ndeni. Poni polo binete que bon lala kasi awa. Kuna okendaka akosala ngote akomekate akosalate alobalo babara ne tout sauf ça. Voilà, merci mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à l'émission. C'est un sujet tellement Yamounen aimé supporter. Cette semaine nous allons venir comme ça toujours avec des choses. Oui, en tout cas et quoi apporter en plus na ba foyer na bino. Ngai conseil pena na ko pesa na bande na biso basi oya kamisala. Moi si so se respecter te ba respecter au pété. Voilà. Respect ba imposa ango. Moni nga na debi na ibsaka papa Diego lo moko ngabi. Moni ba jeune na bino ba musicien bosala wana. Obi nango linginga. Mais nga fona accepter ozaka na basi a poto po dépenda ba pesa ko mbongo. Nga ba jeune na sala ango te. Soit oza na basi a poto otikinga. Il y a des femmes aussi qui se font ça. Otiki basi a poto tokufa nzala. Soko boyango mundelu na katikati. Kata bao. Mais il y a des femmes oyo aza moi c'est un musicien tellement ba na ngote andimi tale wana ya bolingote omoni yango mona ka mibali o bakemba na basi na bango na souffrance soki bazui balinga basi mususu ebezarani pona nini. Comment tu peux supporter muto lingara mingi o partager na muto mususu avec quelqu'un d'autre? Ouais. Moi si apoto aye oyebi peke mobile na nganda azabo moi si mo apoto aye mikolo abandola na flata moi si wana entre temps ozelo bilamba bambongo bazoya otikelo pe na ndako zolia. Et tu es consciente aussi. Ça c'est quel genre d'amour? Et abolingo ndeni. Mais les gens souffrent. Et abolingo te mobali wana ndenga place aza yebango un jour soka zuita dia otiko loboza moi si mabe. Parce qu'on partage, on dit qu'on partage au lingakete. Mobala linga moi sur télé mais la kae. Comment on dit la facilité à coucher na basi mususu. Mais l'essentiel que bozo ka moi quelque chose na bino. Respect zate. Respect zate, ouais. Ngana télé mais la kango na debi ngabi papa. Soit tolendunda tolema tembele to kembi, soit otika na basi apoto. Ça la choix. Le choix est clair. Et zandenge moko na mibali oyo bakaba basi na bango. Bazape. Yo mona ki mobali na ngaza compréhensif atika nga kuna bima na mibali musu na shina mibali mususu. Awo lingo pona pasi wana. Moni mko mobali wana kozwa. Awo luka vraiment si. Awo zo no suste. Merci beaucoup Saratola. Merci, bon délivre. Tommy paie ça ba respect. Si seulement si notre sœur Cindy Le Cœur il paraît que Babala est officiellement comme deuxième femme, il y a Kofi Olomide. Bravo. Ils ont ma bête. Mais si et seulement si, ils ont libéré Kaka. Copie le white. Voilà, ça sert à rien. Parce que tu perds ton temps pour rien. Mais au moins, elle a perdu aussi. Bon, pour perdre, c'est trop dur, mais j'ai l'impression qu'elle a passé presque toute sa jeunesse. Avec lui. Abo tana ajini. Awa encadré banana ajini. Lequel est moi ban? T'as dit, oebi nini. Bisode tozabo ebasi tonuna avant. Tant au photobota bota, ils ont âge tozara nango suka ba 36 ans, 37 ans. Bota ta moi ba nu ebele. Obanjo bokola bango.
soki po obota ya ménopause ya suka ta na ba 40 quelque oboti e po ebike ba yana e ba kola ba ko s'en charger ba ko s'occuper na parce que na temps wana osasum cerveau est en place te po ba na luka ko éduquer ko landela ba devoir tu ne sauras pas ozo comprendre ta dit âge il faut moi ça bota ba âge yango ka yango kaka si et seulement si babala ndeko na biso moi si bravo eza mabete mais ce que ça babala était ça ka azo luka tia bras de fer na maman ndako ya mobala okosoka ke maman ndako a elorote aze loko so aze lorote kasi abimiso na miso bato. Merci. Voilà. Merci, voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bah, conseil, moi, ça me fait... Et ça, là, pas si parce que dernièrement, ma concert m'avait dit que yo non balate au fanana na moisinda ku mon côté, ça sera trop difficile pour toi et au Pesabiso. Ça fait trop mal. Moni makamu auto loba awador avec Sarah. Il y a des femmes au Congo, il y a des femmes en Europe. Oyo bandima na bango ke mobali mobwe ayaka de pana soyez 23h, 22h, au plus tard minuit, 1h, à côté de Moutuka à Zongi. Il y a des femmes seules en Europe, de 7h, 22h, à Zaga femme seule. À partir de 23h, 5h, à combien de femmes mariées. Beaucoup sakabanani, pe bo salagani. Bolinga ko prouver nini, pe bolinga ko tromper banani. Bino moko bomeko saka. Une femme seule. Soi-disant, je vis seul, je pas un homme, et ça fait pas mal de temps, na beaucoup là-bas, mais aux tonga, au mébéta nanzoto pour que, au concevoir te, au bimakana va femme de nuit, na va mari de nuit. Parce que tu te dis, mais bali, hein, bah tu m'as ben, na kozoka sur mon balité aux yeux, fanda bongo, tonga oyo beta, pour ozo banga zemina chayo, mari de nuit. Femme seule, mais on te voit dans des pharmacies pour aller acheter des Akira. Baba, test, il y a grossesse. Nan doit choisir. Marie de nuit. Beau changer. Bon délivre. Tout le temps, il y a Merci.